kimia na kolo Yesu Masia ngande kuna bino Josephine menza benga matabita na Yesu suliboso na bino pour kokumisa mwana na Nzambe na pesi Nzambe merci pour la santé nanga na pesi Nzambe merci pour la nyonso wazosala na bomo nanga na Yesu ko continuer histoire na bande ko beta témoignage na bande ko loba ya part ya mwana mwasi wana Nzambe songa na liboma et comme qui na mikolo lekaki na memaki l'église pour que de témoigner mona na Nzambe mais comme qui pasteur alingi mwana mwasi wana a témoigner te pour l'église bato koyeba te ke ngai na sambela ka bato babikaka pasteur asa yebisi ba protocole soki nga na ye na film ko batika nga na témoigner te bakati témoignage pour ngai na témoigner te pour bato akoki koyeba te ke ngai na sambelela pe bato babikaka siko ngazo comprendre te mosala ngo eza ya Nzambe ou mosala ngo eza ya bato mokili. Alors tovandaki témoignage lekaki te ekomi leur prière esili mwana mwasi wana ye moko banzoyesa bato na Nzambe asungi nga nazalaki na liboma Nzambe asungi nga liboma esili. Alors bakangaki monoko na ete akumisa mune na Nzambe ata na balabala akumisa ke Nzambe menga pe natika ki kosunga ete na bandaki toujours kosunga ye après na soki décision que de rekota na ndako place na futa ki l'air na komi na yebisi mokolo ndako na lingi problème tenga vi na ngai za ba prière na vivre via ba prière na linga lukonga makelele ete yango na pesi mbongo ebele mpona vanda na kimia awa problème ezate biso bito sambelaka alors problème ezate biso problème ezate to komisa Nzambe to komo vanda wana esalaka une semaine mwasi ko yabale koluba ke mobali ta sombelinga biloko ndako ando menasenga yepe aye koluka kaka ndako bisika nga na bande kovanda ndako isila te po kaka landanga atala soki mobali na ye akoya kovanda bisika ngai na zovanda mwasi wana aye koluwe ndako esila te ezala ba fenêtre te ezala ba porte te kaka po landanga na yesi mokolo ndako mwana mwasi oyo azolanda ngai abanzi kolanda bana 2015 azochantagenga ke mobali na ye mutasombelinga biloko po permettre ye akota awa te o te tokozwa mbongo na ye te mais final bayaki bazwi mbongo na ye ezalaki désordre mwana mwasi wana kobenzobenga bafille oyo bato bapwiti asalaka ngai badésordre kofinganga ndoki bamakambo ebele bakomi groupe kosalanga baproblème. Alors nazwaki décision ya kokende na police ndenaki na police batindelaki bango ba convocation namoni mpona lelo nazosuka awa ndenge napesa mbote napesa mbote na Giginya nazopesa mbote na Dame Suchule place ozali oza toujours na motema na nga merci mpona bolamu nyonso Nzambe akokisa oyo olingi nazopesa mbote na Vie Gogo nazopesa mbote na Mami Vangu nazopesa mbote na Kadibengi nazopesa mbote na bafamille na nga nyonso baya babi batu nyonso ebele nazopesa mbote na vie ya yoyo nazopesa mbote na vie ya mana futi batu nyonso bazo soutenir nga tika Nzambe pambola bino na kombo Yesu Masia de Nazareth amen.